Chers téléspectateurs, comme d'habitude, Boyebi, ma présence na biso elingo signifie que nous allons informer binon. Voilà, sans plus tarder, nous allons na Pérou. Pérou ezali esika oyo église kimbongiste ya Cape Town précisément oyo etambwisami na mama Gina Tsemi ezali awa na Cape Town esika ya sika ezwami na kata lingomba na biso papa Simon Kimbangu ya Cape Town Afrique du Sud. Salle au bobozo mona oza sima na ngai ezali salle ya sika. Après avoir foutela na besika ebele lingomba a se décidaki toki jamais ko vivre boyi. Il faut tout le place na biso moko pour te pesa lokumu pekembo na tata Simon Kimbangu papa mokonza boule pe ba tata na biso misatu na kombo ya papa Kisolo Lukelo Charles pe papa Dialunga na Tiangan et enfin papa Diangenda Kuntima. Alors lelo biso ba na Cape Town to sangana ki awa pona ko sambelaiza premier dimanche na salle oya sikato zui. Alors salle yangwana et c'est un processus donc d'ici là bientôt tu peux remarquer et que comme vraiment à Bisumoko pendant que ça un processus il y a banque ainsi de suite banque avait à vérifier Mikanda pour à confirmer biso place et comme il y a Bisumoko mais pour l'instant tous nous awa team kolo pour confirmer biso na banque et comme il y a biso balandi ya radio télévision kimbangiste tongi topé sabino temps ya kolanda moi li solo moko to kozana mo mukie entre ngai na invité nanga mais avant tout d'abord je tiens à remercier tous les fidèles kimbangistes. Il y a Cape Town précisément en général, il y a Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, restez branchés, bon, ça n'a jamais décidé comme d'habitude. Et je vous avais promis que partout et Sika Nakozala, papa Marius Kirusunde, le Sika Koleka, et ça on appelle ça une évolution à l'ingomba ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Dans ces cas, nous allons recevoir parmi les grands Yamboka Oyo, il est parmi les cadres. Il y a Radio-Télévision Kimbangiste d'Afrique du Sud. Je tiens rapidement à dire aussi merci et bon dimanche à Papa Guy. Je pense aussi à Papa Guy en Angola. Papa Guy, responsable directeur de la Radio-Télévision Kimbangiste Angola. Je pense également à tous les confrères et concerts. Il y a Ratelki Angola. Je pense à vous. Vous êtes tellement belé. Vos tours. Papa Christian, papa Francis Moké, caméraman le plus géant. Il y a Ratelki Angola, je pense à vous. Je pense à tout le monde. Papa Timambala aussi, merci à vous. Allez, sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, dans notre cabine, Bolanda, conversation et collègues entre Ngaï, na invité Nangaï, Papa Guy Laurent, Aza responsable paix. Il y a radio-télévision Kimbangiste, il y a Cape Town. Alors, à se présenter et puis à se développer moi quelques points et à continuer na kati pour que la sabino une évolution na kati ezali. Papa Nabiso yeyo azali bosso Nabiso comme d'habitude. Boyebi Nabino ye déjà. Alors, mais pour na ko rappel ba oba yebité peut-être pour na ko informer plutôt oba yebité ko rappel ba oba yebi même ba bossani papa a coupé biso kombo na et puis to continuer li solo na papa Nabiso. Papa bonjour. Bonjour papa journaliste Marius. Papa, d'abord tu es combo nao nani. Comment ngai papa Guy Laurent Lobela. Papa Guy Laurent Lobela. Ceux qui n'ont pas déjà papa ou analyste spirituelle, je sais pas là moi détail. Présentateur il y a émission les analyses spirituelles. Ok, papa Guy Laurent, rapidement pour te compter na moi lisolo na biso mukie et ça que lelo église Kimbangi c'est à Cape Town lelo tozu place awa na yebité papa Guy Laurent selon yo selon ba analyse au salaka analyse no ok ko sala après avoir ko se déplacer lelo tozu place na biso awa au sali analyse nini papa na kombo tata moi na pe molimo santu merci papa journaliste na motuna otuningai par rapport Yandenge Lingomba en Afrique du Sud, précisément dans Cape Town, nous allions à la procession, ils allaient dans la procédure pour être Tozwa et Sika Oyo, Ndenge Sengeli. Bon, ce qui est obligé de faire l'analyse spirituelle par rapport à ça, oui. Tu es bien, tu es bien, tu es bien, Mboka Oyo, tu es bien, tu es bien, Woodstock, et place où on est posé qui est un problème. Bandaki ko accuser biso par rapport ya coutume na biso style na biso ndenge to sambelaka
et ba musique ba nini et puis ndenge pe ba tout to défilaka et ba voisin na biso ba nai ko sepelisa bango vraiment te ba kizaki biso na municipalité et puis municipalité a komela ki biso moi ba lettre lingomba oyebi biso tozalaka non violence. Papa excusez municipalité za ni expliquer biso ngo te ba bien ndenge za anglais bazolanda biso na municipalité eza vraiment pas tellement anglais ali lokola ba bon na kyo ba lokola commune et pas na biso eza lokola commune ba kizaki biso na commune et puis commune komela ki biso mukanda tozalaki obligé ya ko luka place mususu et tolongwaki place wana tokomaki na Salt River pe ezalaki pe kaka salle moko ya l'état kuna epozaki pe lisusu biso ba problème nde tokomaki kosambela na Belar ezalaki juste école et puis ba salle d'école wana tokomaki kokangama kaka wana na bandimi nyonso ezalaki vraiment dinete eta que Cape Town ekenda sango Afrique du Sud ekenda sango et bambuta bazwaki décision ya koloba ete toluka ndenge nini tokoki kosala sacrifice et tozwa place na biso naza lisuku koyebisa yo boye papa Marius avant ntango tozofutela na baekole wana na baplace oyo nauti kotanga tozalaki na lupangu oyo église ezwaki yango ebandaki kofutela wana tobandaki kofuta au moins 7000 rand ezali équivalent ya ba 400-500 dollars soki na bosani te wana tozofutela kaka et tozalaki so obligé ya kofutela lisu na salle omoni ba dépense wana nyonso ezalaki kokute vraiment lingomba yango omoni ba misala misusu ya nkamba tobandaki vraiment koassister mais pas tellement parce que tozalaki na charge ya kofuta bandaku kofuta ba place ezalaki lokola bureau na biso yango ebandaki kokute biso et puis tango tolongwe na école na Belar toke na centre ville na Cape Town kuna tobandaki kofuta au moins 5000 rand côté wana 5000 côté 7000 ezalaki vraiment charge ya munene na lingomba na biso yango na likanisi ya papa chargé de mission papa Osombo Soko Nankoi amonaki ete lokola tozwaki ndaku na paroisse ya Johannesburg et biso pe lokola toza ko struggle c'est-à-dire toza ko souffrir par rapport ya ba dépensement ya mbongo na o etali logement et nde likanisi ezwamaki ete il faut toluka esika et communiquer epesamaki na mutu nyonso oyo ya komona esika azwa voilà cette fois-ci lingomba eyaki kozwa esika awa ntango lingomba ezwi esika et baprésente yango na bandimi voilà baza na processus ya finalité na niveau ya banque parce que awa esika oyo ezali centre ville et puis ndako ezali trop cher ndako oyo pe ezali église déjà etongami eza vraiment trop cher alors lingomba elingi saisir opportunité malgré cher nango mais disposition nango par rapport pe ya kati lingomba elobi tokondima charge wana bana tata Simon Kimbangu bazali bakosomba esika wana en attendant lingomba eza ko deal na banque pour banque finaliser ba makambo nyonso a confirmation ya ba document et mokolo place a réservé déjà place pour na biso alobi en attendant bokoki déjà koya kosambela awa en attendant bosilisa na banque et puis bosala ba virement ya mbongo ba makambo nyonso tout ça voilà yango moni toza déjà awa donc tozo sala makasi na mabondeli tozo sala pe makasi na batintani po to saisir opportunité oyo tozwa esika oyo voilà anemo eloko oyo na woki koloba selon nga ezali lokola réussite ezali déjà réussite na komona ete tokei bipai na bipai et puis cette fois-ci nzambe akanisi biso apesi biso esika oyo malgré toza kobunda na oyo etali financement espoir ezali parce que biso nyonso tolongaka yango na nzela ya misala et puis na nzela ya mabondeli j'espère que tokolonga yango. OK, papa Guy Laurent, avant tokota na mutu na biso mususu tolingi tozwa confirmation pa na yo papa Guy Laurent o confirmé biso que pour l'instant salle au place oyo eza nanu ya bisoté donc toloba tozo futela nanu en attendant ba procédure et ils ont continué pour salama. Oui, selon ba information na possession na biso ezali a possession na biso to mekai ko solola na ba responsable oyo ba pesa meli charge wana nde ba mekai ko expliquer biso c'est-à-dire mukolo esika afongoleli biso motema abombeli pe biso esika alobi
esika oyo eza ya bino. Pour votre information, avant ete tozwa esika oyo déjà mokolo esika alobaki azali na 100 kiti oyo ye akopesa. Donc apesi biso ta tosilisa makambo na banque, après soki tosilisi makambo na banque tozongeli ye. C'est-à-dire processus ya ndako awa ezalaka ndenge wana. Banque tokodili na banque ya koprete biso mbongo et puis biso tokozwa mbongo tofuti epai ya kolo lupango. Papa, pardon, tant tokodili deal c'est quoi? C'est-à-dire biso toza retraité na banque. Tozoyokana na banque mbongo banque ya kopesa biso et biso tofuti epai ya papa oyo azali responsable kolo esika et après cela biso tokomi kofuta epai ya banque malembe jusqu'à ce que tokosilisa nyongo ya banque wana. Mais lingombe ebongisaki déjà o tobenga yango lokola deposit. Lingombe organisaki déjà ba kit d'ensemble oyo permetaki biso tozwa possibilité oyo ezali lokola deposit oyo fallait topesa pour kolonda kwandi make tozali sûr et certain que tokozwa esika oyo. Voilà. OK, papa Guy, alors garantie yango oyo déjà to bongisi et que kozala à peu près à combien? Mais garantie autobongisi, ce qui totali tinsani auto salaki la fois passée, ezalaki grand montant. Déjà lingombe kataki 100 000 na Afrique du Sud, 100 000 na Cape Town, 100 000 na Johannesburg, et 50 000 je crois na Durban, et puis 50 000 na 30 000 na Durban, 30 000 na Pretoria. Au tali déjà, na ba 30 000 wana Durban betaki déjà, biso peto lekisa qui même 100 000 wana tokeneki na ba 118 ou bien 116 000 et Johannesburg a ça qui ba 114 112 et quelques boé. Donc ezaki déjà ndenge tozolo ba 20%. Il y a oyo sengela ki to puta comme deposit oyo basenga ki biso epa ya kolo lupango. OK, papa ki Laurent to kite tiko kende mais to kina ko kotika boete rapidement to lengo seleso moi analyse mo ka mukie. À propos ya badir oto yokaki lobami ya papa na biso papa Bokechu premier papa na biso azalaka na Belgique soki na bosanité papa lobaki oya koloba en bref en fait a critiqué le risque mbongiste a touché même dignité ya mokonza boule papa Bokechu premier papa Guy Laurent yoza analyse spirituelle analyse ni okiko sala par rapport ya réaction. Il y a pas d'abus papa Bokechu premier na Belgique. OK, merci papa journaliste na Motuna Otuninga vraiment eza Motuna moko important naza na ba réserve il y a ko répondre na Motuna wana parce que premièrement naza à l'uniforme et puis il y a lingomba et puis deuxièmement to ebiete mobeko na lingomba na biso ezalaka papa soki alobi biso nyonso photo to sayango mais etaki un analyste spirituel tokoki koleka te parce que ezali parmi ba sujet oyo toza ko traiter poto meka pe ko analyser yango de manière d'une autre tolandaki ndeko na biso Bokechu ndenge amekaki kosala badir na ye par rapport à motuna na yo nayebi te olingi tosalela yango analyse na volet nini. En fait, quand on a été papa, on a vu que ça posé yo tant que analyse spirituelle, yo me ça ba analyse na yo et pourquoi le quoi na ko salama yo na tuni yo parce d'après yo azu audace wana c'est le quoi na yo analyse nini au saleli yango et tant que analyse spirituelle papa Guy Laurent qui osali na kolanda kaka ko yoka ndeko na biso Bokechu yambo ba propos na ye par rapport ya Nzambe parce que problème eza nini batu bazalaka na ignorance ya makasi ya kondima ete tata Simo Kimbangu akoki kozala Nzambe parce que bazomona ye alati nzoto bazomona papa Simo Kimbangu ayaki na nzoto e bazali kobosana ete Nzambe soki alobi akita afanda na kati na bato alata kaka nzoto yango moni kolo Yesu na tango ya kala alataki nzoto abandaki kolia na bato abandaki pe kofanda na bango bao bazalaki na ye mingi basosolaki mingi pe basosolaki te ndenge pe tata Simo Kimbangu kiangani lelo afandi kati na biso mingi bazososola mingi pe bazososola te mais eza devoir na biso kotala ba propos ya ndeko na biso Bokechu yambu oyo azali kosala combat soit ya libération soit na yebite mais il faut toyeba yango ete combat ya Bokechu na lutte to combat ya église Kimbangu c'est deux choses différentes.
Papa Simon Kimbangu ayaki ko libérer ka peuple congolais te. Avantage na biso ba Kimbangi Césali parce que Papa Simon Kimbangu aye na kati na biso. Donc azo fanda na biso, azo lia na biso. Mais mission ya Papa Simon Kimbangu ezalaki pona ko libérer l'homme noir en général, c'est-à-dire ozala burundais, ozala rwandais, ozala brazzavillois, ozala angolais, ozala kana pays nini. Mission ya Papa Simon Kimbangu ezali ko libérer biso. Donc toute l'Afrique entière. Toute l'Afrique entière. Donc eza déjà très différent na combat ya ndeko na biso Boketu. Boketu combat na ezali ya Congo. Libération ya Congo, banani baza ko nyokola Congo, banani baza ko salabo. Mais eloko moko oyo nga na ko loba, il faut ye bango na bitumba nyonso. Esengaka ba tactique na ba stratégie. Plat de guerre. Et puis ezalaka na résultat o babenga yango soit o gagner, soit o perdre bitumba wana. Mais na komona ete ndeko na biso Boketu wa yambu après avoir lutté combat na ye oye asalaki pendant des années a risqué même emprisonnement ba makambo ebele et nasuka aye ko toucher à la personne de Papa Simon Kimbangu Kianga. C'est-à-dire pour nanga etaki analyste spirituel eza lokola bozobeta match na terrain entre deux équipes bobundi bozoti habité bokomi na premier mi-temps ba changer bino bokomi même na ba prolongation bokomi côté asuka pour match esila yo muto e bandai ko sala effort au marquer na bi au marquer bi côté adversaire na yo oye côté abi na poto na bino et après côté abi na poto na bino match esili. Imaginez-vous bobeti match premier mi-temps bobimi 0-0, deuxième mi-temps bobimi 0-0, batie bino ba prolongation, mais soit si défenseur otie bi côté na bino à la veille ya 2 minutes ou bien 3 minutes match esili. Bato ba bande kotala match bayebi ke soki topoli pona yo, bayebi ke soki lelo to raté coupe o to raté yango pona yo, même ba joueur o bozaki na bango équipe moko ba osepela na yo te, même ba supporter o ba bandai kotala match wana ba osepela na yo te. Donc ndeko na biso Boketu pona nga etaki analyste spirituel atie bi na poto na bango moko na dernière minute ya match fallait sila. Donc na ba supporter ba osepela na ete, donc ba poli likolo ya Boketu. Donc combat oyo bato bamoneli yango passe na poto likolo ya Boketu apoli parce que akeko simba la personne moni papa biso to an expérience ya makambo tata Simon Kimbangu, to an expérience ya makambo tata Simon Kimbangu, bato ebele bayebi Papa Simon Kimbangu na histoire, mais biso tango to fanda na kati ya lingomba oyo eza makambo musu to mona ka soki to bito bana ko expliquer bato ba kanso ko eza ba mise en scène esuki la ka epa na biso, mais biso to lobi yango ndeko na biso Boketu atie bi na côté na bango. Donc combat oyo yazalaki nango o combat oyo ya bandaki kobunda elakisi ete suka nango elakisi ete akokoka esute. Donc comment expliquer atie bi na côté na bango pendant que ye alobi Fumu Kimbangu, mais si otali bien Kamba aboya Nkamba na ebite sikana Papa Marius Papa Boketu toza na histoire na ye, toza na histoire na ye, toyebi ba respect oyo Papa Boketu a devoir kana église kimbongiste basala ba émission ebele na Papa César Nginamao et puis bonzambe oyo ezali na kati ya Papa Simon Kimbangu Kianga ni eza Boketu te mutu azomona yango, tozomona ba défilé oyo ezolandema na nzela ya Nkamba, bamindele bazoya na Nkamba bazomona grandeur ya spiritualité, eza kaka parce que mundele, eza kaka parce que mundele alingaka kobenga mutu mwindu nzambe te po mundele akonsideraka biso banyama na degré oyo mundele a détecta déjà bonzambe eza na kati ya mboka na biso ya Congo, azangaka courage ya kodéclarer ete nzambe akita déjà epuya afandi na Afrique. Yango moni tozo demere na ba ignorance oyo bandeko na biso Boketu wa yambo baza ko. Ok, Papa Guy Laurent, tokite tsiko kende même mutina mususu Jesus Papa Guy Laurent
tolingi omeka soko osala biso mwa analyse mukie tolandi après papa Bokechu tolandi nabenga ye monsieur papa je sais pas un certain papa Nzuzi je crois aleki na télévision alobi papa Simoki Mbangu kiangani il faut atika nkamba après c'est 48 heures papa analyse spirituelle 48 heures papa Maurice tolandaki pe vidéo ya papa na biso papa Nzuzi déjà na oyebisa que nous sommes infiltrés makambo nazo yebisa yo eza na ba dimension mususu nous sommes infiltrés même na kati ya Lingomba nous sommes infiltrés même na famille ya papa nous sommes infiltrés même na bakonzi ya mboka na biso nous sommes infiltrés na ba niveau nyonso ozolanda nga tan oyo ndenge papa Simoki Mbangu kianganya alobaki ezali tan na biso ba noir soki to perdre temps oyo soki to rater opportunité oyo tokozonga na boumbu oyo papa Diangenda alobaki pasi oyo tokomona ekoleka pasi oyo tozali na yango c'est-à-dire toza infiltration wana ezali meme na bandeko na biso baza na gouvernement meme na biso moko bakimbangise nous sommes infiltrés ozo comprendre komona ete papa Nzuzi aleki nous sommes infiltrés donc réponse on a yebisa yo kaka ke il faut savoir que nous sommes infiltrés tozali infiltrés tina niveau ya sommet ya Lingomba pourquoi nalobi nous sommes infiltrés lelo mokili mobimba bayebaki ete Lingomba oyo ekotia kimia na mokili ezali Lingomba ya tata Simoki Mbangu et puis ezali ndenge wana mais bamoni ete chance wana epesameli bato mwindo et puis epai na biso bakimbangisa il faut totambwisa mokili oyo selo prophétie ya papa Simoki Mbangu alors il faut kosala tout kolakisa na mokili ete bato oyo bopesi bango responsabilité ya kotambwisa mokili baza incapable ozolanda ngai baza incapable yango ozomona meme na kati ya Lingomba makambo oyo biso bandimi tozosala ezali juste parce que nous sommes infiltrés tangu balobi ete kimbangisa asalaka boye te tangu tosali yango ezolakisa nini tangu tolobi ete baeglize oyo ya mike oyo ebotami na nsima ya kombo ya papa Simoki Mbangu ce sont des églises autres que même ba église de réveil bato baza au protester par rapport à l'idéologie à papa Simoki Mbangu eza batu oyo na logique normale par rapport à libération par rapport à combat ya papa Simoki Mbangu bazaki batu oyo bakokai kozala comme ba racine pona ko appuyer biso na combat oyo tozana ngo pona ko conquérir mokili oyo totambusa yango na lolenge ya papa Simoki Mbangu mais batu wana nyonso bakomi ba infiltration bakomi kosala makambo oyo ya kolakisa ke non toza en relation bien na bango te non toza contradiction na bango non message ya papa Simoki Mbangu soit ezalaki boye tout ça ezali pona koluka ko dévaloriser œuvre ya papa Simoki Mbangu na oki opesa yo lisusu exemple papa Diangenda alobaki na Lingomba na biso tokabwana te wana ezali exemple moko très typique tokabwana te papa ki tokita tikoke na yo tozi yo ta olimbisa biso mais loko mo elinga na mutu question mo elinga na mutu juste rapidement papa ki tomoni lelo papa na biso papa Koffi Olomide alobi to bengi Antoine alobi soki lelo moni ngai na nzela yo kimbangiste loba ndeko na nga kimbangiste papa ki loka présence ya papa Koffi Olomide na Nkamba olobi nini ponango. Oui, merci papa Marius na motuna ya komona ndeko na biso papa Koffi Olomide azalaki na Nkamba eloko oyo biso ba noir il faut toyeba Nkamba tout d'abord ezali terre sacrée ya biso ga ba kimbangiste te ya biso pe ga ba congolais te ezali terre sacrée pona mokili mobimba et mutu nyonso azana devoir soki ayoki kombo ya Nkamba il faut aluka atia makolo na ye na Nkamba et pourquoi biso moko ba congolais tozwa lokola mwa hésitation ya kotiaka makolo na Nkamba ngana oki koloba ete Koffi asali kaka o bandeko na ye misusu basala ba Weranson bazalaki na Nkamba ba Félix Wazeko bazalaki na Nkamba cette fois-ci zalaki journée ya Koffi ekotia makolo na ye na Nkamba ezali soni papa na ngai tobotami na Congo tokuti œuvre ya papa Simoki Mbangu ona oyo biso eza ya solo ba orchestre nyonso oyo esalaka succès yeba ete kosila mais kombo ya papa Simoki Mbangu reste éternel ba parti politique nyonso oyo eye quel que soit degré ya succès na yango
ekoleka kombo ya papa Simon Kimbangu reste internel. C'est-à-dire ezali pasi komona ete bandeko na biso lokola ndeko na biso Kofi chance na ye yango wana mais ezali bien te tango tozokola il faut tosalaka tour na nkamba toyeba mabomba minini ezali na nkamba mais na ba age ya mokolo ndenge wana te osali succès tango succès tango sozo ke kosila nde oke na nkamba tout ça ezalaka vraiment bien te mpo na biso tomona ete boza na considération te to ba kimbangiste biso nyonso tout congolais et kimbangiste tout congolais et kimbangiste tout africain et kimbangiste donc soko ozaka kana loposo ya mwindu église kimbangiste ezali église na yo. Papa qui Laurent, pardon, être kimbangiste, ça, il faut se la baptiser dans l'église kimbangiste. Toi, est-ce que je suis kimbangiste? Non, papa, il y a deux choses différentes. Tobotamara déjà ba kimbangiste. C'est-à-dire, baptiser ezaka processus. Pour ozala sikoyo, régulariser, c'est-à-dire pour bâtir yo na registre, mais tout congolais, tout noir et kimbangiste. Ce qui te joue exemple. Tozui par exemple neti na Mecque. Barabe nyonso batu nyonso ba vivre na bamboka wana. Ba vivre na coutume na bango na culture na bango. Vous comprenez? Même à la église était mezambala azanga ola tango te parce que ça reste comme leur coutume. Vous comprenez? Donc biso mo pe biso pe ba kimbangi, biso pe ba africain tozandengo wana. Église kimbangi ezali église na biso. Ezali la seule chose oyo mutu mwindo asala et botambuma et s'implanta presque partout dans le monde. Église Kimbangis. Ezali œuvre na biso. Yango ngai etake analyste spirituel na lobaka. Ndenge l'état lobaka ete église Kimbangis ezali patrimoine national. Oui. Mais jour oyo bakonzi ya mboka na biso bakozwa ke église Kimbangis batie yango eta comme na disposition na bango. Ndenge ba ministère mususu ezali kotambola. Bazo landela vraiment que non, mutu nyonso ana droit ya kozala na carte d'électeur. Oui, mutu nyonso ana droit, tout congolais ana droit ya kozala na carte ya kimbangiste. Tout congolais ana droit ya kozala kimbangiste. Tout congolais ana droit ya kokende na nkamba. Jour oyo l'état na biso ekozwaka église kimbangiste comme si yango comme patrimoine na bango, comme si yango comme œuvre na bango. À partir ya wana nde conscience ya biso banoire ubanda kozonga et puis à partir ya wana bandeko oyo baza ko manquer église Kimbangiste net bandeko na biso poketwa yambo déjà tango déjà azo sala eloko ndenge wana ekozala susu ya ngai journaliste Kimbangiste te ekozala susu ya ngai analyste spirituel te pona landela boketu ekozala sikoyo l'état ekotia mikano ekoyebisa bango ete voilà Église Kimbangiste reste comme culture na biso. Donc toute personne oya ko toucher na ba valeur wana akozala boya akozala bo ndenge na barabe ezalaka. OK Papa Laurent, merci beaucoup. Tokito tiko kende loko moko so elinga muto le bilikamba gouvernement Église Kimbangiste. Le 6 avril année oyo je crois 2021 président Tshisekedi Tshilombo alakaki biso ke na lombangu Église Kimbangiste le 6 avril est la journée fériée. Et to komi wapi rapidement. Oui, bah processus ezali malgré papa Marius toza infiltré. Ndenge na ota ko yebisa tout à l'heure nous sommes infiltrés. Biso église Kimbangiste tozwaka ba blocage ya ba décision ebele par rapport ya ba konzi o basala kaneti na l'état. Église Kimbangiste normalement makamu mususu ezali ete l'état ekoki kozwa ba décision nango très rapidement. Na pesi exemple Denis Lesi azali ministre peut-être na département Mongobwe. Oyebisi il faut tia signature après église Kimbangiste comme par exemple église d'État. Osasir Denis Lesi a signé mukanda wana. Yango ozomona que nous sommes infiltrés et l'état na biso il faut soit à disposition na bango ya koyeba ko suspendre ko dissoudre ba makambo ebele. Pour église Kimbangiste soit monopole. Ya ko tosi totali yango na ba facteur nyonso tomoni ete na kati église Kimbangiste makambo nyonso ezali o eza ko constituer développement ya un peuple. Toza na langue, toza na écriture, toza na religion, toza presque na ba makambo nyonso ba élément nyonso. Donc ezali kaka faiblesse ya l'état na biso ya ko luka ko étudier ba
valeur autres zali na yango et puis ko associer yango na ba valeur à l'état et puis voilà mboka na biso okende liboso nous sommes infiltrés yango za omona ba blocage ba makamonyo na autant oyebisa tout à l'heure que même na niveau ya ba institution nous sommes infiltrés. Merci Papa Guy Laurent Totiko qui et rendez-vous c'est fixé je crois prochainement to Rolanda Papa Guy Laurent en détail to côté na profondeur na yé parce que mamazolo ba eza penda kilomingi. Merci Papa Guy Laurent, merci batata pe ba maman to silisi melo comme ko nangina loba na bino batu bozolanda biso. Vraiment papa caméraman vraiment joanga bien parce que juste un message nangina s'adresser na bat onyo surtout bozo simba bozo loba pour Nankamba. Écoutez, Belge à l'équipe na force. Belge à côté Nkamba na munduki, Belge à côté Nkamba pour à sili Sankamba. Pour à détruire Nkamba, mais Belge à réussir Nkamba ti. Sikoyo yo nangai, tout ça est l'autre côté des fois ba koko na biso ba Belge. Donc c'est que on est sur ça pour Nkamba et sila, pour Nkamba et quoi et simbati. Papa Boketu premier dans le banayo le sous papa nangaiki ata yo lelo c'est le comme président ya Congo na mi beko lingombe église kimbangiste plutôt église kimbangiste na mi beko nango ya liboso tout na bako yebisa je sais qu'il y a des gens on va ça derrière yo tout na bango yebisa bango ke bo yebisa ngai mi beko lingombe na bino lobi nini bako yebisa ke église kimbangiste et lobi boye to ça l'état. C'est-à-dire, ata yo papa Boketu, le lokomi président à Congo, non ozo bundelango, so osengi biso eloko ko sala to ko sala yango. C'est-à-dire, ezapo na gouvernement te, ezaka kapona ata yo le lokomi le président, osengi biso loko, biso ki mangi to ko sala yango peta mi beko lingomba. Na silisi na ngai, papa Nzuzi, nazali ka moloba na okutu te parce que ezande mamu ya papa Guy, ngai mamu wana te Papa Guy rapidement donc ceux qui tobi to bakisa tozo promettre ga na ba téléspectateurs na biso baye ba consomaka les analyses spirituelles to bien nous sommes menacés nous sommes infiltrés mais tozo préparer ba élément ebelé oyo osala ete bo savourer yango mikolo ezali koya nyonso eza koleka toyebi mais toza concentration bo bien les analyses spirituelles tosala yango na sentiment te tosala yango po esepelisa ba papa Nzuzi te tosala yango po esepelisa pe ba Boketu te mais tosala yango po Nzambe asepela soki Nzambe asepeli oyo Nzambe abongisa biso tozwa yango nalingaki lisusu na rappeler boye biso parce que toyokaka oyo eza message ya ndeko na biso Boketu biso parce que toyokaka papa Simon Kimbangu totosaka pe papa Simon Kimbangu papa Marius mobilisation moko ebandaki kosalema soki papa Simon Kimbangu adozaki biso te papa elingaki ezala pasi yango moni to bandaki kosala ba mobilisation pour tolingaki kolandela ndeko na biso Boketu na ba façon nyonso. OK, c'est bon, to selisi na biso nangina rappeler comment rapidement papa yo fait beloko moko boye papa Boketu premier à suivre. Merci.